Voilà, Maman Déborah Naïbi est très bien parce qu'on a passé de beaux moments ensemble. Il y a un voyage. Imagine que tu as là, c'est il y a des filles, des côté des garçons. Et puis, on partageait mes batanaye, ma tumboli surtout. Et j'ai appris beaucoup de Maman Déborah en fait. Donc, c'est quelqu'un que je connais très bien, très bien. Donc, c'est ma famille. Donc, c'est ma mère et puis ma grande sœur. So, les gens ont juste un soutien, c'est grâce à elle. Il y a des bandes de génie qu'il faut ça, c'est grâce à elle, tu vois. Si aujourd'hui les comédiens s'appuyaient beaucoup plus, c'est parce que bana sinar que bazalaka un peu réservé, assistaka bandeko na bango difficilement. Voilà pourquoi aussi na tour na bango ba manifester kaka o bango basalaka baninga. Non mais c'est faux parce que biso nga zappé mon sinar. Message yangwana biso tozala biso sans polémique, tozala biso sans rancune. Toyebi que monde ngo eza ya nzambe. Donc, c'est important. Yoko kan tsokangeli muto nzela, nzoka nenzamba fungoli musukuna. Donc, to lingana, message à makasi ezaka to lingana, apprenons à nous aimer. To apprendre que tout ça métier moko, nous devons nous soutenir. Il faut to sangana biso nyoso. Yangwana parmi les raisons où ça là que l'artiste est belé, soit artiste moi a postulé au mona aux 8. Pourquoi? Parce que tout ça est lié à la ranking trop. Lorsque vous regardez Silence Oyo, na mort ya maman Déborah, contrairement à la mort ya bande komisusu lokolo ba maman Suzy Bantu, papa Nabiso Dadi di Kambala, Miraye ça, tu sens que non, les gens sont motivés. Boni bino, ndeko Nabiso ya sinar kendeti silence mo bo ndeti ba pesi bino mo mokongo mo bo. Et ça dit à quoi? Tosunga bana oyo okota likambo oko bana nzambe nzambe pe akota makambo na bino basunga biso na basaki na bakaye na babiki toenda kotelenga na balabala soki mame milasalaka oyo te na ero biso toa na balabala nzambe abatela mpe mame mili place aza apese mbongo nana posa totanga ndenge bana bato nyonso baza kotanga polo bile mpe tokóma bato kola pambola bino mi papa shika pesa likolo benga ye mpenza ya kosi te somoni ana te kende mbala moko bibele lobi soko lingo sala likambo malamu ozoyoka oya mabe sala ya malamu parce que ce qu'on vient d'ajouter vient du diable et le père des mensonges. Donc si vous avez directement la conviction d'aider Yaya Sala, moi je crois le Dieu que j'adore et je prie Jésus Nazareth. Téléphone à papa oyo nanzela na yo eko sonner pe arobenga ngato pambola nzambe. Donc soki bana nzambe apesi biso alobaki ete tobokola bango lolenge tobokola ya biso ndako. Alors soki ozo préparer rentrée scolaire ya mwana na kozonga na basket asika na uniforme asika, pourquoi pas penser aussi na bana oyo nzambe apesi biso nzambe pambola bina balobi oyo yoza ko semer okomoissonner yango un jour. Tozomi na avenue Kinzola numéro 49, quartier Régie des Eaux, commune de Kitsenso, référence 3e Dodan. Pour tout contact, bengabiso na ba numéro Oyo. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandi à Top Media Télévision. Vous allez suivre aussi cette émission de l'autre côté. Il y a Super Promo D143 et pas il y a Ivy Pan. Soyez le bienvenu. Moi, c'est votre frère Tadi Ngalapa. Cette émission, ça s'appelle le Code de bonne conduite. Tozali na tango yamawa, tozali na moment oyo tozo kolela comme la Bible nous recommande tolela na ba o bazo kolela to se kapena ba oyo bazali na esengo. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes venus na cette grande famille ya Sinark o ba utaki ko perdre mokope ya bango na kombo ya maman Déborah, que son âme repose en paix. Toye awa une façon ya kozela bino ba information sur to kitana source to zela bino ba information to comment être informé bino parce que beaucoup de personnes bazo komi tout na ba question ebelé depuis la disparition de cette maman. En tout cas ndenge makelele et ça les maka et pas ba comédien nyonso, mais c'est comme si et pas maman Déborah ezali na moi ezalo ko moi ka moko boye particulier. Aujourd'hui,
On va essayer de parler. Elle s'appelle Maman Molopwe, vous savez. Azali parmi les comédiens et belé, tu es belé, Luka, tu es belé. Tout autour naïe, en fait, mystère Ezali vraiment est belé. Tu as solana et sa présence ici, Ezali dit à quoi? Nous savons tous que Azoko réside dans les États-Unis. Kuna boni akoma kosa la vie naïe. Ivipan to koluka moeto bande émission vraiment na kimia nyonso na bo pété nyonso parce que yé là, ça fait très longtemps que je cherchais cette dame. Poto luka moeto sa la naïe musala. Bonjour. Bonjour papa, bonjour. Bonne santé. Non, ça va. Dieu fait grâce. Oui. La santé, ça va? En tout cas, très bien par la grâce de Dieu. Mes condoléances. Hein. Merci, merci. Voilà. États-Unis, Kinshasa, Ozawana depuis longtemps ou bien Oyeka moins 2-3 jours? Ça fait déjà 3 jours que je suis à Kinshasa. Ok. Oui, oui. L'objectif, il y a voyage, non, il y a Momolopwe et Zaline. 2 choses. Il y avait l'une de mes sœurs à Bandobala et puis je perdis l'une aussi de mes sœurs. Voilà pourquoi je suis à Kinshasa. Voilà. Moi, Molopwe, nous savons tous, Oyo Oza, Oyo Obanda, Kosala, depuis tout ce temps ici. Mais après un temps, beaucoup de personnes se posaient tant de questions par moi, Molopwe, Aleki Wapia, comment ko salanini. Est-ce que na occasion oyo tokutani na yo tokozwa temps pena ya komeka kobeta nanu moi lisolo par rapport à moi Molopwe? Non, c'est un tonton, ce qui tozwa temps nkolomsusu parce que circonstances au tokutaneli eza déjà ya pasi OK motema eza ya kozoka. Alors je ne sais pas trop koloba oyo ngalaza plus ko témoigner bolamu ya ndeko nanga oazate wa tiki biso na omone sauté nazo ya wana vraiment donc na permission na bien sûr ce qui oko permettre que na lobela ngai nko mususu ce qui olingo yamba ngai. Très bien. Yeah, voilà. Merci beaucoup Ivipan. Elle s'appelle Maman Bijon Ketani Obongana Papa Jean-Pascal Lekainka. Merci aussi à Maman Zozo, la femme de Papa Noé Mabakala Nzinga. Maman Déborah Lubanda Kilomère à Calgary, je suis en train de faire mon travail. Saratola, moi, Molopo Alobi, yo Erokinara, Kuna Yambaka, mais à sali 3 jours aux Omonanate. Sala est fort moboué, Sala est fort moboué, Omonana, ça sera quelque chose de bien. Voilà, Tozwana nous, Ndekonabiso, Odaou, Totikabiso, Moko Yaba, actrice, na groupe au place au Yopé, au Bandaki, ko Evre, au Yeba qui est vraiment bien. Très bien, tonton, parce que on a Sénarque, moi, très bien. Déjà, dans Sénarque, qui n'habite des Ozomutu, ce qu'il faut être diplômé. Ok. Donc, je pense que je suis la seule à l'époque au Bango Bayamba qui non nazaki diplômé. Ok. À l'époque, tu as une copine nanga moko Sarah Risasi. Tu fandara de ah, na binga na ok bando yembe pas Caleb. Ya binga na ok yembe pas Denis Ngonde. Alors quand je suis allée chez Caleb, na komi na koute bon bazana na veillé et tout, na epsi on na yemba kana za vraiment qui est mon amki. Alors ma maman Déborah bayambenga, na epsi mon ki na yemba ka. Président koute asinga sala test yemba na yembi mo amki. Très bien. Après bazaki na retraite na bango ba préparer tournage mo bando sala affaire à diamant. À l'époque bazalé on a Tropicana TV. OK. Alors, Nando betela mama solo koko na biso asala nanda bazo seka ma Déborah zo seka makasa zo seka des président tonini babi ka mona na auto ya auto sala test à musique bazo seki sa fort lo bablo mona chilu bazo seki sa ba mon président toni ngai so ba che caméra o sala mambo o sala ngai bien na o sala. OK, donc on a côté que na ke répétition. Donc c'était là, bah il singa toza un tournage, na salon et tout, toza qu'on a besoin de tout moi incarner rôle moi yanganga jouer. Et on a que tellement na frappa qui rôle en haut. En tout cas na joué qui na moté malanga mobimba. Déjà comédie c'est inné en fait et pas nanga. OK. Na joué qui en mbala mo ba yambenga. OK. Alors tu sais familiariser et ça na mututé wa ebi ma Déborah bien. S'il vous plaît Ivipan, ce qui moi ezali pesa biso retour. Ce que tu fais ezo déconcentrer biso s'il vous plaît. Donc voilà, merci. Voilà, Maman Déborah n'a bien très bien parce qu'on a passé de beaux moments ensemble. Il y a un voyage.
imagine que tozaki so bola la ba cellule ya ba fille boza koto ba garçon et puis na banda au partager mi batanaye ma tumboli surtout et j'ai appris beaucoup na maman Déborah en fait. Donc c'est quelqu'un que je connais très bien, très bien. Donc c'est ma famille, donc c'est ma mère et puis ma grande sœur. So lelo na yebinde ba justaka soutien, c'est grâce à elle. Ya na yebi ke bande de génie qu'il faut ça lango boy, c'est grâce à elle, tu vois un peu. Donc voilà pourquoi ça vaut la peine de quitter. Voilà, ça fait trop mal déjà. Non, mon ami a mis sur le comment quitter. Toyoki Kaliwa na yeme, Toyoki Sango, ya maladie. Lokola zali oyo et panayo aza lokola disons maman. Parce que Babiloko outi kotanga pour que mon soit temps yako laksayo ndengeni il faut ça la faut zala il faut vraiment que ça soit aussi une mère oyo a yebipé comment vivre avec les enfants. Sango yaliwa mbalamoko est-ce que abelaki ou elle avait des difficultés sur le plan ya santé ndé memie na liwa? En tout cas franchement sango maladie toyo quitté. Avant de répondre, on lancé appel dans Batunio Sotoyebani. Tu sais, dans la vie, si on a déjà, par exemple, Yves Pan, Naebi, et qu'il a l'équipe conscience n'a rien mal à l'aise parce qu'il a bien des topé ça nimbo tété. Tu vois, non? Et on a tout ça là-bas, semblant, so ebi mutu. Ata benyo en passant, ah merde, non, les lampias que. So ça n'a pas ça. Naza na culpabilité makasi parce que Maman Déborah n'était pas malade, Azaki bien. Donc créé qui groupe Mobo grand Sinar, il y a battu bactère, on a battu Sinar sur Baza Libanda ou Baza Pea ou Sinar. Très bien. Alors on a groupe Ana, Aebinga la bandi matumbo linde bafani katele ba ebi penza nga place na zeza matumboli. Nga penza ko tumbola wana eza evinanga. Très bien. Abi yo changer te o kola te boena benga bena kola. Après na privé yo benga nga mpiaka nga be amati bwana otinde lombo. Oh là. Imagine si on a tindé là qui est donc ils ont un bon à coca au lieu de souka. Voilà pourquoi so ba osenga cotisation na groupe na biso na opesa. Basengi na opesa. Pourquoi nous avons une culpabilité mon boy donc je n'arrive pas so basengi na piate so basengi ata na pesi mais na opesa rakaka parce que ceux qui au moins na tindé là qui est yango na bandeko tous na bolingo vrai oyebi muninga oyebi so ki amikolo poto kansaka peut-être muninga entre guillemets zo kosa et tout moi blague zo sala mais so muninga yebi so que je manque ko seka été je peux t'appeler mon frère dans les États-Unis mais on a besoin 50 tindé là ngana oyebi te l'on a traversé. Peut-être que nous sommes fous à ma beauté, nous avons traversé, you know. So, c'est que nous sommes de la mais enfin, nous avons cotisé. Tu vois, non? Donc, c'est un peu ça. Maman Déborah, en tout cas, il faut aller vraiment parce qu'il y a à apprendre mingi naïe. C'est une maladie. En tout cas, si tu as maladie, non. Maladie ça quitté biso surtout qui ont brisque et quoi il quoi kake on maman de bras sali crise voilà et si ça sali crise na Lubumbashi tout biso to bi OK crise a koki ba ko réanimer aux zonga après quelques minutes pour au crise wane memie na liwa je comprends non donc c'est quelque chose autre s'attendait non ça fait mal donc. Voilà elle était une mère pour vous du coup biso nyonso to yebi ke maman Déborah vivait à Kinshasa et Namatanga Kande Toye ko découvrir que maman Déborah après un temps elle ne restait plus ici à Komaki Kofanda de l'autre côté il y a Lubumbashi. C'était lorsque Bobanda ko solo lana yemingi maman Déborah lokwaza lokola maman de Panayo abanda koye biso beaucoup plus nini OP et koki ko sala ete lelo et cause la moi passe moi tension moi loko et me maye na crise pe me mena liwa les solo donc va no betelo moi mingi wana pena surtout pour na étali sa santé. C'est quelqu'un de très discret. OK. Maman Déborah, il me communiquant en fait. Même si rien ne va, en tout cas, dans l'accès que tout va bien. C'est comme ça qu'elle vivait. À Tazana, problème est dérangé à Oseka. Netité on a fait un bon. Peut-être son élève à Oseka. Tindela na tambongo, à Oseka nae. Mais moi ce qui azaki netibatum susu, en tout cas c'est très sérieux. Naza moi besoin bon et tout. Tu vois non? Azaki mutumoko azaki vraiment na discrétion mingi. Azaki et le remonter bandé ko manifester que azana problème santé qui toko preuve année
akufi na santé na ye parce que le jour on akufaki nazaki na vidéo na bato bazali na Lubumbashi na omona nande ba oche na morgue donc je voyais tout ça na santé ne mutu mbinga lali en fait tondo benge mutu nzambe tala mutu mune na lali akebongo donc c'est un peu ça. Là-bas elle était avec sa famille restreinte, bien sûr avec Azaki na cousine naie, je crois sa cousine était là-bas et puis Azape na tante nem sous Azaki kuna tante Gisèle oh ba mémé libiso corps awa oui. Voilà là-bas aussi elle allait laisser les enfants ou maman Déborah bana bazakia ou bien atiki bana bazawa et puis maman Déborah c'est quelqu'un de bien en fait. Pendant que to bando jouer na maman Déborah lokota mwana moso ba paye bien ngote bébé. Maman Déborah parmi banane azana mwana kaka lokota bo na balabala kolisa comme grande fille. Yaza parmi banana e bato belé ba bien ngote parce que biso na groupe ndeto yebaka tango lokoti bébé wana basalele mikanda mwana koma ya ye. Maman Déborah tiki banane awa ya mibali na moi jeune fille na ye wana. Donc voilà, Tikibana. Voilà, mais aussi il y a une interprétation on a été entre vous Bana, il y a Sinark d'abord, votre communication, votre relation entre bino. Et ça nous parce que biso bato libana peto yo ka moi ba eko ebele. Relation entre les enfants de président Caleb. Entre bino na bino, et ça non ndengeni maman to luka kokota nanu na mozindo pena ya liwa ya maman. En tout cas, relation na biso bana Sinak, toza na relation moko makasi. Très bien. Toza na relation makasi na bao ba longwa na bao bazali, toza vraiment na relation makasi, to sololara très bien. Toyoka naka. Oui, entre nous et surtout lorsque il vit pas dans comme caméraman nanga, donc comprenez donc il faut supporter, mais il y a aussi quelque chose qui se dit. Lorsque vous regardez Silence Oyo na mort ya maman Déborah, contrairement na ba mort ya bande comme Susu lokolo ba maman Suzy Bantu ba papa na biso Dadi di Kambala ba Miraye ça, tu sens que non les gens sont motivés. Boni bino ba ndeko na biso ya Sinark ndeti silence mo bo ndeti ba pesi bino mo Congo mo bo. Et ça dit à quoi? Ba pie biso mu Congoté parce que bato ba présenter biso ba condoléances, ba pie biso mu Congoté, silence ango, je pense peut-être ba po bon na bato ba le kana ba émission te ba lo belate, je ne sais pas ce qui bongo, mais sauf que en tout cas ngai depuis na ye ya ba comédien mususu bazo pesa bazo présenter biso ba condoléances na bango toza ensemble na moni silence moté parce que biso moko nanu au moins na famille solo wekweli bino avant ba voisin so baye ba bino monde bo tele manan bo mema corps na bino bo kene no bo sala bo batunya so baye ocha bino maboko tu comprends non wa donc eza ba début autaki okufa batunya so fo biso ndeto ebisa batu na ndako na biso problème ekweli biso ndeto zo ebisa pe mais batu bazo présenter biso ba condoléances na bango. Voilà, mais réaction na yo et kozani ni maman na bandeko nyonso bazo koloba ete si aujourd'hui les comédiens bazo ko s'appuyer beaucoup plus c'est parce que bana Sinark bazalaka un peu réservé ba assistaka bandeko na bango difficilement. Voilà pourquoi aussi na tour na bango ba manifester kaka o bango basalaka baninga. Non mais c'est faux parce que biso nga zape mon Sinark naza na ba groupe ebele o to sangsaka soki likambo kweli moko na biso donc na loba pona nga pona bato msote je suis parmi so likambo zui moko na biso en tout cas na sala effort ya ko contribuer ya ko lelande konanga comme il faut s'il faut ça la vidéo na sala ngo parce que na yebi ke musala moko nde sangsiso eza théâtre komoni donc nga nazaka vraiment ata mutu na yebaki parce que il y a beaucoup de gens batikal pour ça la succès na sima on a yebi même pas mais soki likambo ezali na tiaka liboko na nga pona yebi ke to uti na musala moko ozomona mutu na mutazana ndenge na ye bana Sinark ebele lelo bakoti na banzonzi to sanga na kaito etu so mutu alobi ke pona bana Sinark bazaka ezala faux parce que biso nyonso tozana kati ya banzonzi ebele tozana bango soki oya pona mulopo te po azala na groupe place yozate donc yaka pona Fanny Kataleya parce que azala akuna soki oya pona Fanny te yaka pona Ans soki oya pona Ans te yaka quand même pona Dinana parce que bozala anay tu vois non donc toza quand même éparpillé mais sauf que en tout cas, je ne peux pas me faire petit dire pour exactement et l'on y baninga bazo penser. Mais tous ensemble. Mais justement, c'est par rapport à ça. Le président, c'est lui qui est l'autorité morale. Il y a Sinark, Ozali, Kouloutunanga, Papa Caleb.
nous avons vu que le baïté ba comédien ba sundolié aki kozwa nzoto ya moko ya ba comédienne ya Congo bien que da outi na groupe na ye moko assistance ya ba ndeko na ya na ba vidéo peut-être il y a nos 8 ans il y a kolanda en tout cas na landa ngona ozonga so landa ngo ozonga so na landa ngona ozonga po lokwa na landa on te poser lobi bongo en tout cas so na landa ngona yo yebisa yo et puis na tout na pena ba à présent pourquoi lobi que ba sundoli biso et tout en tout cas na on a moni ko sundola wana te donc mutamto a remarqué ko sundola na ye na ndenge ezaleli hein mais ti ke na yebi ke toza ensemble voilà liwe beta na ndako ba tunyo ouais ouais ezui chaku nino donc préparer fête n'est-ce pas matanga siko yo ebika. Très bien, voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de continuer. Elle s'appelle Moi Molopwe. Je pense que tu es belé. Herba Mounier Boué. Est-ce que Wana Penez allié? Non, Eza Penaï. Eza Kakaye. Mais Eza Azana scène, tu comprenez que des fois na scène. Akoma bena koko wana o bomo na gawana mais awa tozali na mama na biso oyo. Souvent na ba disparition il y a ba comédienne, les artistes de na famille et ezalaka na ba accrochage mo boye o ezalaka pena et quitter mati ezongi boye. Est-ce que groupe Sinark et la famille ya mama na biso Deborah atiki biso bozali bozo sala makambo nyonso na unité ou bien chaque bateau basali makambo na kwen na bango et puis à la fin de la journée beaucoup tana pona ko sala un rapport d'ensemble? Oui, tout ça mambo ensemble. Très bien. Parce que Sinark on a quoi biso que Sinark et l'équipe la famille biologique na biso. OK. Oui, parce que on passait beaucoup de temps biso na Sinark. Parce que avant de tourner, tout ça cause na ba retraite, faut bo lukelo nyanzambe, to voyager ensemble, to la ensemble, to bando ensemble, on passait beaucoup de temps pour les kana ba famille na biso. Omoni. Alors tout ça toujours ensemble na famille et là on est to tcha noir sur blanc pour et là biso to lingeza ko kundande ko na biso na honneur omoni to rendre ba hommage aux digne il y a époque na yo asala ki na biso et puis to moni lisute de lo et l'autre ko sala ya bien siko na mémoire nezaka ya kokunde na honneur na dignité nyos. Très bien mais aussi et la bino pe batu pena ba lobi ke bana kale bazala na moi gay mo boye moi lipeka moi lolendo ba linga ko sala moi makamdeti bazala exceptionnel na ba comédien mosusu et comme na déjà une fois na mato you know? Bon, t'es pour déjà net orgueil déjà ngana boa kaka déjà l'olendo orgueil ngana boa kaka ngai simplicité au moni mutu amata na simplicité. L'humilité précède la gloire. Ngana ngai vraiment na simplicité bato ba yebi nga ba yebi. Ba yebi ya kutu bato msusu ya kuti penza atel oh oyo oza atkamwe mengai na viva na simplicité pour na ebité nzambe nde mutu asala batu ba mata pour mokiliso e matiso ezaka po relation okoya nzambe so simbio ata mutu abenzi okoya te na yebité na oloba surtout pour nanga mais na yebike bana na biso Sinark peut-être misusu mais en tout cas ngai na yebike batangisa ngai humilité précède la gloire tozaka vraiment na komi kitsa makasi surtout ngai na mikitisaka. Voilà, nous sommes bel et bien na Lemba Salongo awa tozali bongo o bozomona na simezali résidence ya ba mama na biso o ya uti kotika biso tokuti yo awa o l'objectif ya présence tabino awa na résidence ya la pauvre Deborah ezalini toyaki kopesa programme tokuta na biso nyonso Sinark ba na Sinark ya sika na biso bato akala to ba tokutana toyeba programme toyeba ndeni to sala poto bonisa kolela ndeko na biso na kimia donc présence na biso awa yangwana. Voilà mais président Kalé pe aye ponga na toko masiko na koti kuna te. Yes, je crois que Fanny président ye nante po abenga ngata na zaina nzela benga ngatu ngoza wapi. Je crois que osala ka ba course nde yo yebit kotisa po semaine déjà nde to bimse bembe nde to okunda. Donc yangwaza kotisa autant biso nso toze éparpillé sauf que bato bazui moi temps rapidement o basise ba course na bango nde toye. En tout cas biso nso to tambola pona ba démarche. Voilà et aussi je continue toujours d'abuser na ba vie à battre, de toucher na ba dignité à battre, na ba personnalité à battre, mais le bon Dieu est juste. Nzambe a kosala o donc esengeli voilà par rapport il y a programme obino bouti kozwa awa ebembe ekobimakan cimetière déjà et kozala wap et puis na
salle nini parce que bino souvent il faut chercher des salles, il faut coller la na bonheur, il faut ça les programmes comment? Donc j'ai dit on a programme ezana nous. J'ai dit eza veillée mortière ezala na bikapi na lemba na fikine. OK, on a fikine. OK. Il y a na kata fikine na salle ya bikapi. Bon dernier mot na pona lelo ezaka que to lela na ba o ba lela. Très bien. Merci na ba fan nyonso o ba yambinga pe awa ba yebi ke na ye matanga. Merci na ba encouragement na bino, merci na ba courage bozo pe sa famille surtout pour bangonde soki to panzani ba otikala na pasi wana. C'est pas facile hein. Parents motalingaka kunda mwana na ye. Ba parents babota biso po biso bana biso ba to kunda bango à l'âge avancé. Alors ba kunda balinga te ba kunda biso. Prier surtout pour la famille et prier aussi pour nous, ses sœurs. C'est ça facilité. Nzamba bomba biso. Na pesi merci na chaîne Mobimba o bayambi ngai pour na partager na bino moi moment oyo. Et voilà, c'est un peu ça. Voilà, merci mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Yango na uta kyo ba tantôt pour ce qui concerne ba maman na biso, ba papa na biso, ba union so ba sala ga musala oyo. Nous devons imposer le respect nangambo nyonso to lela na ba o bazo lela to sepela pe na ba oyo bazo ko sepela voilà Yves Pan Ozaki réalisateur nanga cameraman nanga mama sorry I don't know finish my I'm so sorry sorry I'm sorry I'm so sorry sorry because I don't know finish okay so voilà yes mams go ahead nabana ki oloba boye anglais ngo kimi nabana ki oloba boye le respect doit être imposé en tout cas même ba maman na biso nyonso j'ai l'habitude ya goyeb sabino soyez prudente soyez sage environnement otozali eza malamu te vous devez contrôler nani oyo aza pembe nanga nani o nazo kotambola na ye et pourquoi j'en suis sûr aujourd'hui nous sommes venus pour le deuil de notre qui était trop cher hier, maman Nabiso Déborah, lobby après enterrement ya maman, je vais encore aller chercher cette dame. Moi mon lopo pour tous en makambo belé naie azan ekolo, il y a dossier autre que le gomoeto sola pour nabino bafan naie. Voilà, lobby ko le kalilo. Merci beaucoup. Parce que vous avez ce président. Bon Sinar toza na style moi boye balongwa Sinar te. Sinar ko kende na yo 10 ans so zongi to yambi yo. Donc IEP est tombé qu'elle était dans ses affaires. Voilà que ba disponibilité et ça là qui souhaitait pour ya ko jouer. On a été surpris de voir qu'elle est décédée à Koufelipe dans Lubumbashi. Donc voilà. Mais quand on a vraiment groupe Sinar qui est bozali. Ba moyen oyo ba rapporter corps nande ba okunda ye na vite fait comme ça le ndé to yebi que comme dit sur Koufi ba sala ba cotisation ba sala ka ba réunion mais oyo salamité to ebité ba réunion oyo bino bozaki carte na NTPC to bozaka j'ai carte na ba comédien musika ou bien peut-être ekozani. Bon normalement za la race qui m'attend ezali ba structure nyonso eyaka kosunga soki baye na bango te biso to ala dan esprit to comprena to yebi na biso ke batu ba eza ndenge na bango ba sala biso to ala mal aimé. Donc en général mal aimé, c'est ça le problème. Bon, vous avez mal aimé comment? Kasi so to mal aimé te nde to moni ba tout le monde est bandé, sunga biso, nani. C'est à Coxon, c'était la même chose. Vous imaginez que tout le monde est na biso. Yangwa no moni tango Deborah Koufaki, ba grande dame na biso ba telemaki, ba chaki minimum, biso ba cadre minimum $100 mata. Donc ya pena ba o ba payer $100, ya pena ba o ba payer 500, ya pena ba o ba payer 1000, ba o ba payer 5000 bazali. Ba peut pas passer au-delà basali. Pour en tout cas Nangola Nzambeka na moni mutunyo soit participé. Vous imaginez là-bas Charlène Benz que je salue en passant, maman générale John Chibangu, la saluer. Donc moni
tout le monde était motivé. Namoni ba Jemima baye, namoni ba mwa mulopo baye, namoni ba Souhaiti Tumba. O bando benga Djikoul, on a pièce à liboso. Parce que Nganaza, je suis celui qui a joué la première pièce. Il y a Sinark, tu joues on a Deborah, bison baende tu joues ba rôle principal. Tu joues un rôle principal. En tout cas, ezalaka na, si je ne m'abuse, 2001. Combien de pièces vous avez nini? Ezalaka Mambweni. Rôle titre nango ezalaka Mambweni, je crois. C'était comment ya ko jouer place mo kona Deborah mbala liboso. Lelo Deborah ko fazo kanisaye na première pièce na place ni. Bon déjà j'étais dans ma kambunanga na salaka. Namonika ba obenganga ba bio. En tout cas, Deborah n'est plus na bien. Bon, Deborah api. Okaka Deborah biso moko wana. Ah. En tout cas, c'était vraiment un coup de tonnerre pour la famille Sinark. Surtout que Ngai naza muto na joie na rôle à liboso. Vous imaginez na rôle à liboso on a joué tellement tu vas incarner rôle en bien. Tout le monde a na cadre le solo tout le monde maman moi bengi ba invité Ngai. Na ke oh na we na kuti pe Deborah na bi oh. Il y a un problème. On peut comprendre. Nata maman papa Julien a sepeli na ndenge na sepeli na sepeli na ndenge je me matoya awa voilà Bartis comédien va assister binoté. Je pose l'une des artistes comédiens du groupe Sinark. Je t'en monique au parti partout ça nous chaque fois on comédien. Au monde ba yewana ba réunion. Mais oyo ya bino groupe Sinark et salamité. Impressionnant. Il on peut kamusinga na kamwe parce que na molanga makamutu tel ba comédien président d'abord mutu ezara président Caleb à sa fichaka. Na molanga ba Teresa, na molanga Caroline Ikwa, na molanga ba Jerry Lewis, na molanga ba comédien na biso Sinark ba s'impliquaka. Na kate ba liste ba cotisation ba que Caroline $20, $50 atiaka. Ce qu'on a yébité. Donc, ce qui est le boy NTPC et wana lokola réunion de ça les makalamité to koyeba ce qui NTPC pena et quitté vraiment mais ngane na sali constant ngana mon comme si donc banda likambo e banda ke taka Sinark ya ngomoko en tout cas mutu tout o ya Sinark a s'impliquer na ba o balonga parce que na Sinark to longwa te net ngane na ko président na ngina zonga ngana tourner absanga OK yakani lokwa pe na répéter pour na koma da mulampoko na mutakala au monde na ka moko betable papa na jouer donc na moni bolingo ya oyo balakska ke no Deborah zano ya Sinark ba valo batala non ba aide à libanda d'abord Sinark s'est impliqué na makambango mututo a tiré la main dans la pâte na libanda tout ça ba gypsy tout le monde ba tout ba s'impliquer ngai et c'est encore parce que déjà tu peux ça que programme que za la veille à la jeudi ba na vendredi to contact non na biso moko nano so ba aide monsieur ko ya e ko ya na nga après mais déjà dans les bons. Et le seul cas qui est battu le boko, makamuto les canibia bazu corps depuis le Bumbashi. Laisse qu'à nos forces soutien ou pas, Sinark c'est la force. Donc voilà. Quand on a déjà au constat remarqué déjà et mon aniké Bino Baptiste comédien, il y a groupe Sinark Mokendaka. Quoi? Balinga bisoté. Ah non pas jusque là. Tengane na abona lubana ngai. Pas jusque là. Balinga bisoté. To mona ngo pa Coxon. To mona pe Coxon ka bongo ba biso moto s'impliquer. Mais ba yaka matanga. Tout le monde peut opérer, président Caleb Sinark va s'impliquer. Mais il n'y a pas de matanga. C'est que les soutien. Na mon attaque groupe monter na NTPC cotisation d'Aïe Deborah. Tout le monde n'a pas monté ça mais tout le monde a monté moi la cotisation, tout le monde a fait cotisation. Tout le monde a mis à Sandé bato kende ke zongi. Ba su korti na Luanda. Et là nezanga pété que non Caleb ndenge nini kuna skokora luyana artiste za ndenge nini. Ata moi les deux personnes quand na compte à NTPC ba ko accompagner bato kende ko d'accord na Lubumbashi nga ça bien. Ata na aéroport. Kuna Lubumbashi na kina ndenge aéroport. Président na ko benga. Comment écoute dans l'aéroport état tout coûte là et après continuer qui on est dans CG moi là côté na ba na kolbate voilà vice m'ta expliquer ce qui continuer procédure ngo ya rolandela makambo OK monsieur Baxani par rapport à makambo nyoso to luba na Deborah et na je me s'il vous plaît
Bon, ngai nazala légaliste. Nga penza ba makambu ya o attaquer boyo nini bon. Moi je m'en moque. Nga na yebika ki naza artiste. Na yebiki ba o balinga nga baza. Na yebi ba o ba kombata biso na kulisi to yebi bango pe. Nga pe en particulier ba kombata nga na yebi bango. Par-dessus tout. Naza nga mutu nzambe. Ata mutu bundisi ata saliso nini je m'en moque. Parce que c'est Dieu qui contrôle ma vie, c'est Dieu qui me dirige. Nalobi boye ponatina en connaissance des causes. Oh yo pas yebi ke na oloba na ye, ayebi ke na oloba na ye. Mais donc ndio zo bana il aksi ke mutu mo boye pena oza s'adresser na zalia. Na yebi bato ango, bato pe ba yebi ke na oloba na bango. Baza mo ba faux bato. Obi za bato misusu babana ba oka ko combattre bino inutilement. Vous imaginez net batu mususu sinak bazala fier bazala borgué na bate orgueil on to ça la wapi si ko net orgueil to ça le na nini biso to pexi mutaya matanga to pexi muta cotiser cotisation yo soeza na bienvenue. Donc vous imaginez eza nango ka to zala mal aimé eza batu kaka moi batu misu bazala bandoki bazali ba otala je to mona ya amwa neta bonga. Mais mutu nyoso attaque chose mutu créatif ensemble. Il faut avoir l'esprit grand. Il faut avoir cause na grandeur na kati na yo. Est-ce que so mutu ya neti yo émission na ndo sala ou même ngo moi nini moko likolo. Na mona pe j'ai ma émission na e alinga kozala au rabete. Donc à matsango moi niveau. C'est comme ça. Est-ce que so asali bongo orgueil ni na sali wana. Toza na ba makam mususu omona toza na ba normal mais ya na ba makam mobo oh ba on ba mimona to mimona ndenge nini biso nyoso to na mukila nzambe nzamba fabriquer bino nde pas fabriquer biso sikoyo. Donc il y a d'autres gens ami comme si ka ndoki ye moko bon on s'en moque de toutes les façons nzambe kaka papa au moins des alia nga lo bango tous les jours on est fragile en quoi nature humaine tout ça fragile soyez nzambete. Vous imaginez Nathalie image mo boy mutu ata mone pe na nzela mutu ka eleka na likola ponkuna mais pina mutu ka ne longwe et sauter dendie et tout na mutu akoya beti mbunzu na makadam akoya kufi tout monde pe batu miso atambo boy e bouleme salami ba s'enfoncer na kati ya nini. Donc namona ka eza utile te bo banda ba combat inutile bo banda ba guerre moko inutile pour vinde ezali nzambe ka nda protéger. Voilà, aujourd'hui nous avons perdu Déborah. Qui croyait que Déborah okende na batan oyo personne na ba âge. Donc biso tout nge tozali awa tozé l'autre côté devant Nzambe. Biso nyonso tozali l'autre côté devant Nzambe. Jemema o baksanini na nyonso oyo vice-président lobby. Déjà vice à ça lobby nyonso. Tant vice à lobby ngala mon le ko baksate. Mais biso eza le quoi au deuxième leçon au président zui au sénat que zui. Donc tu comprends que ce qui paraît pour musu ba kufi ba artiste. To ba na peka ko yaka normal. Ko contribuer peka te mais to ye kaka. Pour abiso pe ba yaka kaka ba contribuer te ba yeda abiso te. C'est que to yaka peka kaka, tim ko ba comprendre que to isolé sénat pourquoi. Tant que vice à lobby que no ba linga abiso te. Ko bolinga bato ba zaka fier ngwa nini. Mutu so akoma na ba jeep, mutu so akoma na mutu ka mutu so akoma ko linga azala azwa moi standing na. Parce que surtout moi infra no iba ko s'organiser. Ce qui yo s'organiser te pas effort à sénat. Sénat so ba du ça ba ko s'organiser ba na moi alignement. Yo so aujourd'hui sans que nango ba divers. Est-ce que tu liba? Dans le belio c'est comme si ça keto. Keto lo ba keto vis à vis sénat. Keto par rapport à propre par rapport à Nzambe liboso ba do marcher na Nzambe ba kipara ba te ya bango te ya bango te na musupi ba zwa pe ba zape na ba lar na bango ba la ba mituku parmi ozolo ba kasi on a lobby te ba s'organiser parce que ba linga snack te poani kasi po bo s'organiser bo linga snack te pourquoi ponga hormis cause la chronique nini comédienne ndé na zana snack ponga na bango na yeba ba do ba nini ba vice ba président Caleb ba Mike la duchesse ba Thérèse ya ba Hans Luzolo bango ba tala la caméra te na yeba on a Sinac avant la ki ba président V12 na yeba on a Sinac. Donc d'abord père na ngeza na président Caleb au monde tant boza dana ba kunde bolobi ki ba la mintuka ba nisko ba linga Sinac te pourquoi
Et puis, mon frère, ndenge zaliawa, ezape na batu misusu, obalinga sinar, baoya na baona ndenge ne poso to bito tanga komba et comme sous polémique. Oh, otangi biso te pona ni. Te nature na ngai na linga kokota na linga kokota te na linga kokota ba distraction ya pamba ya buzo bate. Ngane naza nga légaliste, ngane naza na esprit nanga. Soki otumbolinga nazalaka nanu kaita matete mwana matete kaita matete so tumonga na deux options toko te na sala box na sala full contact na sala jiu-jitsu maître Sobin maître nanga jiu-jitsu nani maître Chokao nda ndo pesa biso full contact nde akufa déjà et puis na senti maramude no comme ninga pela bo pela bagarre pour comme na maître te nga siko na za ndeni na luka mutu problème te soko comme singa na option oyo to salango soki siko na moni option mususu na activer leo to ke justice siko za makasi na justice parce que ndenge zaliwa mutu na mutu il est censé amisala na ndenge na ye. Tous on est artistes. Donc, bapekisi mutute, mutamutaza, il est libre, azad na droit ya oloba. Mais cette fois-ci, le président outi ko promulguer loi moko pona bateau baleka bilobe la lobi na TV, na ba oba bikoma komoleki na TV. Donc cette fois-ci, justice a ko beta fimbu na ndenga osakana te. Yango na ba oyo pe ozala na habitude kaka on a chrétien mutu wana boy na finga e boy. En tout cas bokeba. Semaine passée pour le président de la République, son excellence, monsieur le président de la République, a aussi promulgué loi moko sur Bamambo Babiloko yo. Papa, est-ce que so monanga na oswana na mutu? Tinenga kuswana na mutu te? Ngana ba ambition na ngai neti cette fois-ci je vais postuler. Je vais postuler. Le vice-président n'a président va postuler. Oui. Papa, on est des intellos, non? Postuler, il faut postuler bien, c'est bon. Et puis, est-ce que les artistes, c'est tous intellectuels et belés? Et belés, tous, surtout vos attaques. Oyebi, na sepeli comme on a Kekalunga. Azo postulé. Nga, na postulé. Na okepe babi, et l'on peut pas postuler. D'Acoste a postulé oxygène. Oyebi, pourquoi? Ça m'avait révolté les jours où on a kaka. Mutu moko boye ake loba ke o to kamo président de pays ka yambana ba artiste oh nami loba na bi ye azo loba boye ba artiste to batute on ne peut pas postuler ben oui papa ndezali atoko zwa pe et puis to okende kuna ba mona ke to sali penza obi nga ibisa bango na fashela mutu wana o ya nani o alekaka na TV loba o président de pays ka yambana ba comédien do ya moni ba comédien to banani ya moni to tanga te ya kansi classe ya tanga ba livre ya tanga ya droit yango ya inde zana na ba fait belé ya batu monsieur ba fait muke c'est le même droit o batu nyo so ba apprendre et même nini o ya tangi donc ba yeba ke ba artiste o to zali a to tanga tozaka teke yo et puis musala ki artiste ba kanisa teke ezala que mutu soki a moni ki akoki ko tanga tenda ke kuna non on est des intellos ba artiste ndeza combien des universitaires baza basé belé yangwana cette fois-ci to postuler to ke ne pe kuna to encercler bango obi ndezali a beaucoup de gens ne comprennent pas même pas que le premier artiste d'abord c'est Dieu. Azui, Mabele, Asali, Nini. Et puis, beaucoup de gens ne comprennent pas que la vie là, c'est une pièce de théâtre. Donc, bisosko, nous prenons ça, nous mettons ça en musique. Au monde, on est pas politicien. Au monde, on est à lobby, théâtre, habiter comme ça, théâtre. Ok, je me mets à retenir une interview surtout. Je dois retenir que jeudi déjà, veillée mortuaire. Vendredi, ils ont enterrement. Les lots, réunion, tu évité au nini, président, vice, donc bref, comité, mambarolo, la biso su yasika, au tu es quitté, tu vas prendre un peu de image, on est tendo ike. Donc déjà mes condoléances, na tout yasina qui a monde, c'est parce que c'est dans le monde entier. Tout donc présent Hans, la duchesse, tout le moment où le président Fataki
Ah, bah, faut qui calé. En tout cas, vraiment, ça n'a sous moi, mawa. Moi, passe. En tout cas, tout le monde gypsy. Tout à fait, belé, tout panza, moi, partout. Donc, tout le monde, me le pasawa. Mamie achète à Zawa pour la deuil. Et puis la papa, elle est mon côté. Pour la deuil. Donc, Karine Massamba pas Zawa. Donc, toujours les là-bas, Kyodo, tout le monde. On est là. C'est la famille, hein. Donc, toujours les là, Kaka, Maman Deborah, Nadine Massamba. Voilà. Elvis, ouais. Maintenant, retenir Namon Natika. Bon, Toyebisika Kabarti, Seigneur, ce qu'on est en deuil. Nous avons perdu Moko Yakati Nabiso en la personne de Deborah Massamba. Donc, je vais encore présenter mes condoléances les plus attristées à la famille Massamba et puis à la famille Sinark. Donc, Napesi, Ndeka Kajema Utoloba pour la mortuaire, c'est déjà ce jeudi. Nabikapi, hein, j'aime. Ouais, Nafikim Nabikapi. Et puis on enterre le vendredi. Donc, message Yangwana, biso, tout à biso sans polémique, tout à biso sans rancune. Tu vois que le monde est en Nzambe. Donc, c'est important. Yoko kan tsokangeli muto nzela, nzoka nenzamba fungoli musukuna. Donc, to lingana, message à Makasi Zaka, to lingana, apprenons à nous aimer. To apprendre que tout ça un métier moko. Nous devons nous soutenir. Il faut tous s'enganabiso nyoso. Yangwana parmi les raisons où ça là que l'artiste est belé, soit artiste moi a postulé au mona aux 8. Pourquoi? Parce que tous allez lié na barankin trop. Or, ce tous allez mutu moko, nous nous réunissons, biso nyoso artiste to kutanaka, tous échanger, obi que nous sommes une force. Nous pouvons influencer. Ba oyo batali o nani par exemple Kalunga a postulé na côté nin. Tu peux mort de Batouani ni boé na Moamba Batouana kuna Caleb nani Tobi Batou Moamba nyo so penser aussi à les voter par exemple Tobi que oh ya Lukunga tu peux si mot d'ordre parce que l'artiste tout ça partout donc et le rôle au bakaka aimons-nous vivants et puis tolongola un artiste, c'est un homme fort. Un artiste, c'est un homme qui Tomoni, na Ukraine, président de la République, Azaki Mutamaboke. Donc, ne nous sous-estimons pas, plutôt to lingana, pona, Moussa Nabiso et Kende Liboso. Netinga, Nobima député, si Dieu le voudra,